avez qu'on de partout dans le monde à travers syndicat de télévision, tu peux se monter, qui est vos amis partout, tous en toujours pour la travail pour la nation, pour le peuple. Nango tu peux se monter ya koleka ba bonne année na bino 2022 et ça année à grâce pour la moutonnion sur vraiment nzamba ko ça ba pour ça na bino tous na leur parti présidentielle la partie UDPS ba te belé ba lobela ki mingi social mingi bloka ko lia o to bande ko zila le 31 décembre tout le monde le surprise quand on a marché quand on a poisson le lingue ekiti quand on a le lingue ba to so ba penda biloko na ba biloko mususu pour des angles ba place vraiment ya kotia yango to lobela général Kasson tout le monde a ça la déclaration tout à l'heure congolais nyo samesana le 31 décembre et les carabson na banda côté to kenda ko succès kaka na église mais boko ka obi na maloba ya général Kasson au cadre munene ya PPRD Évariste Bochab le sénateur bon mona ki lolengi akendaki le 28 décembre pour na koyamba mokonzi ya mboka o akitaki bongo na Kasai nazanga monter na plateau nazana concert na ngai Ange Kachila na vraiment tozo symbole ba question d'actualité oyo tozo pindo la pena tozo lobila tobo santé lelo pe Martin Fayulu la kaki biso lobi lelo le 30 à koloba pena ebele to pindo la toujours ba sous question et ça na pour na ko répondre na ndeko Ange bonjour. Bonjour mon mboka. Meilleur merci meilleur VP na bande réunion so bazola na biso na tela et syndicat télévision ba meilleur VP na bino nyonso. To lobela social na biso to zela ki tozeli mina rapende sala ya kibongo na passe fallait tomber le 31 décembre ndé balaka ki biso to kolia mais le to komi na ba marché penda ba poisson 1 kilo ki tina 2000 francs bloco bandiko kita malembe mais malgré mesolo comme on en a té d'ailleurs tout le bilan maramba bloco congolais et maramba bloco congolais bandeko tozala ki pressé le roi ba congolais to mesala na nzala tolinga kolia mingi tolinga kosala musala te mais tolinga kolia mingi atandenge koluka mbongo po te tolia wana tolinga kolieba te ndenge ya koluka mbongo mais tolinga kolia mingi koluka kolia bolia ngo atezangi ba place bolia toluka kolia banda kote tokolia banzela tokolia tile jelu biloko yango wana bolia yango bona net balia tout le monde lelo yo moko ya PPRD ba IFCC Emmanuel Ramazani Shadari babandi kozongisa po tozokena maponami en 2023 awapenda bongo ba élection abandi kozongisa mai o elekaki vraiment na 2018 ya élection esalamaki tozoyeba te aye ko faire voir biso lobi de même manière yazalaki assuré na 2018 yende azaki comme dauphin ya mwana mboka Joseph Kabila achaki wana pona élection yende azaki pona maponami mais il attaque de même manière que le président Félix a postulé l'OEP et cause à la payer pété dauphin n'a pas cause na évité analyse nos causes à la personne na maloba ya Emmanuel Ramazani Shadari ndeko Emmanuel Ramazani Shadari na pesi mbote merci pour ça na confusion na kati mutu na ozoyeba te tango bino babande kokonzeza laki na mboka te siko ekomi pays ndeko nanga yo banzaki Congo zali susu mboka nini o président ye moko azana copie ya makamu nyonso Kabila azana minéré Kabila azana makambo etali ba mbongo BGF Bank Kabila azana nyonso makambo etala yi ba vieux zaki na kati ya Kabila yo banzaki ke Emmanuel Shadari ya yebaki ke Congo ebandaki ezali penza pays lokwa ba mboka nyonso oyo azokanisa ba je o bango basala ekozonga susu ngongo ndeko nanga ozolota Congo zozonga na molongo ya ba mboka oyo to banzaka ete Congo pe ezala na kati ya ba mboka wana lelo to ande kobeta masolo ya nzala ya kolia mboka nini oyo tozana ba mai ebele ba mai koma lokwa ba fantasy ba océan ba lac ebele mais tozanga biloko kolia mbisi ya pamba biso tokozanga ote tozanga ngo mboka ezanga bateau de pêche mboka ezanga eloko ne mboka Emmanuel Shadari alingaki akokanisa ngo na mboka lelo ke basala ki confusion on ezaki ba je bali pate ba bando sana Kabila eza lelo te lelo congolais nyonso za ko telema lelo congolais nyonso azaya ko telema ete Congo eza bato nyonso eza ba Rwanda te eza ba ta PPRD te et puis PPRD wana na kati wana eza kaka ba congolais kombo PPRD Kabila mutu aya nango eza ba congolais na kati ba congolais baza na kati ya PPRD basi ba yebi ete Congo eza ya biso tokozala mboka mosusu te koleka Congo mutu nyonso akomi kozongisa mayele na kozongisa mayele nesika nango pamba te to bandai kozwa mayele to chango na makolo tozoyeba te mboka etambolaka ndenge nini lelo oyo ntango makambo nyonso ezongi na ndenge oyo ezongeli boye atako bandeko bazondima te mboka babebisa
kobanda 30 ans à 20 ans et bonga kaka na 5 ans wana fo eza ozandoki fo zala ozandoki déjà moi oyo sepelisi ba mama nde bakangi fachi beton nzamba pambola yo enkolo ayoki yango kolo ayoki yango pona nini atamboli na souci bato na ngai to bana na nga saloka papa na biso bazotambola na bamboka ya bapaya pona nzala so totamboli na toke na Congo bazokomona ba congolais na ba congolaises ebele so tuni bango asala pe musala moko te otunye nini yao akolia kitoko social kitoko et puis ça soit sali 7 ans ata mutu moko atambolaka mpona ça soit kende te mpo nini social na bango efanda oke na nga mokoto ya bangole kuna bakongole ata baobengana amoni baokata moninga ne mutu ye azobata matikala kaka na ngola mpo nini mpo alia bien lelo oyo poisson oyo ezalaki na 7500 6500 kiti na 2500 yo koyebisa biso biloko bosala na kabila ba jeune na bino bosala na kabila ndeko kokanisa ngo lelo tokomi koluka ba président basala ba concurrence oyo asalaki musala na ndenge sengeli bamba te bazaba na mboka bo banda osala confusion bo travailler na ba Rwandais na armée bo travailler na ba Rwandais na ba ministère bo travailler na ba administration nyonso zaki kaka ba Rwandais biso nyonso toyebi yango ekoka bakombo oyo biso toyebi te na ba village na biso na bamboka na biso toyokana te bamakarara bamakerere banini ozoka baririri wana ezalaka te mais bango bazalaki nango na administration nyonso epuis batya bango na bakwe moko stratégique mpo baaffaiblir mboka na biso sikoyo lelo tozwi makasi ya kotombola ekolo ndeko Shadar azoya okomona wana azolota eza ndoto ya baba ye moko te mpo tomoni ndeko na biso ya lisanga bonganga mpe asili koloba asali bilan na ye pendant président Félix akoti na pouvoir amoni eloko te même ntina moko te ya kopostule comme le président na 2023 parce que mboka ezokenda ngo malamu te balakaki biso dollar balakaki biso boye mpo bathomson baye kosala soki bapona bacongolais balobi bakomi koyemba na baréseaux sociaux nde baye kosala mpona faveur ya bacongolais finalement totalement boye bazomona c'est comme si les pays ezomarché te ndeko nani aza kabiliste komone nani lisanga bonganga aza kabiliste so na kosi nani anomaki ye azalaki na opposition lisanga bonganga tozalaka na ye na bameeting awa toya mpenza na compte ya opposition azalaki mpenza na rassemblement etango kabila yibi bango kaka na mwa poste moko epui place batya ye mbongo ezalaka te vu asouffrir aregrete siction azalaki nango l'opposition kosila nyonso kokotaka ya kota PPRD ti lelo ye aza moto ya PPRD eza normal fo aloba bongo ye asali na kabila eloko nini kabila asaleli mboka ye moko azalaki ministre asala nini ye moko azalaki ministre asala nini na eleko oyo azalaka ministre elelo oyo ntango bango baza te bamoni bachangement ebele tokopesa bino ndakisa mokie oyo ezalaki mambo ya bapasseport ezalaki nano bato bazoboya bazondima lelo bapasseport ekomi na $100 e tokiti na mambo ya baavion bato baboyi bakiti baavion ekiti kaka na makasi sikoyo mpona wana lisanga bonganga ye azomona kaka eloko te so azomona eloko te seke aza aveugle soki azoyoka te seke aza na kati ya scène ya politique te ye moko ayebi eloko nini azosala e aza na besoin bato bazongela lisusu ye ekozala trop tard bakongolais baza lisusu bato akala te okosi bango lelo lobi lisusu bazongela eza mwa pasi lisanga bonganga aza kabiliste monene aza kabiliste osakana te mpo aza facile amanipule kabila azwa ye facilement mpo anini Tshisekedi azalaka Tshisekedi mwana azalaki ntango le père azalaki tomonaki mambobele totie susu Jean-Marc Kabunda tomonaki mamanda ye kotante kozwa ye esimbaki te or ye atikalaki déjà na pouvoir moko ezalaki ke nani motema ya UDPS ameka kosala biloko wana te mais lisanga bonganga azalaki donc namona ata ntina na kobebisa na pema nanga mpona lisanga bonganga te lisanga bonganga aza combattant ya PPRD. Merci ndeko Ange Kachila totala lolenge président atamboli kuna na Kasai tomoni projet Chile Gelou pena musana ngopele salamite président ke kangama pona kokota kabinda bakoto kuna basimba banzela te eloko moko bandeko pe batuni biso balobi kwa kokoma ya mokonzi mboka ezalaki bien na Kasai akitina mbujimai mais eloko ezopesa pena pasi population evotaki chef de l'état ezakaka pe baluba te ce tokoloba vraiment to votaki ye ba tribune nyonso mais pourquoi kokende kaka kozwa parti moko boye opende toucher lelo une grande partie ya bacongolais kotouche kaka bino bandeko na nga baluba bovote ngai ndenge bovotaki ngai babiloko pena ya bimisaki bongo tomoni lelo baekolo mosusu ekomi vraiment konyonga nango au moment tandis que oyo biso nyonso tovotaki ye tokipaki ekolo na ye te motu nyonso akendaki na bureau de vote mpona kovote ye me na retour nango mwa maloba wana mpenza epesi bandeko mosusu ya baekolo mosusu mpenza mpasi
ndeko wana eza ba congolais te wana eza batalamuka ne pesi bango pasi po bango ba mesana na jalousie bango bazoye ba rôle na bango ya opposition te na kozongisa yo état de siège eza na Kasai te tango azosisa bitumba wana ya baswahili na bolimbisanga eza na kati ya Kasai te et tango na ba Congo bazobanda port ya non profonde eza na Kasai te eza na kati ya Congo et yazotala ba coin et puis na ba province nyonso province eza na se makasi eza ekoleka Kasai eza de Kasai ba souffrir makasi asa salimvula misato biso toyebi et pas na ye o ya botama na nyata ngote mais akenda ba Congo biso toyebi place nyonso ya kenda ba goma kutu koloba te mais Kasai ya nyata te basilikelaki balobi biso nde bakolo na yo biso bandeko na yo tosalaki nyonso po ete obima tobundaki ozo néglige biso akendaki kosenga bango bolimbisi ete abosani bango te yango nazoyebisa bino soki lelo oyo Tshisekedi azwaki kaka baneve na ye azwaki bakousin na ye ou azwaki leki ya Jean-Marc Kabunda azwi leki ya Augustin Kabuya atie bango apesi bango baprojet moso apesi bango mbongo balamusa kaka entreprise moko po esala banzela bato nyonso balingai baganga aza tribalisme aponi bandeko na ye aponi kaka parti na ye et Tshisekedi akuti bacongolais oyo bazalaka deya na baentreprise na bango oyo basalaka deja apesi bango confiance lokola ye moko alobi ete toza na besoin ya bamillionnaire babima mpe bacongolais bakoma mpe lokola banigérien tomonaka bango omona moi jeune moko bomi aza millionnaire mpo na nini bango na bango basimbanaka loboko boye mpo ete batombola eloko na bango to ndeko na bango atombwama lelo oyo ntango ye azongi kaka na cadre wana ete bacongolais nde bato bakosala mosala wana tomoni projet esi esali mvula misato esalami te mpo na nini apesaki confiance na bacongolais et puis bato bazogere eloko wana baza barwandais te ya baza basénégalais te baza bachinois te biso moto boye bachinois tobi OVD zwa projet oyo OVD azwi yango apesi correspondance na ye olaloba bosolo aza na nini te ye mpe alandelaka te projet sali mvula misato kuna bandeko bazosouffrir so toke place wana sasim o Kabila tya baassassin lokola bachinois kuna so bamoni congolais kuna fo baboma so bamoni muluba fo baboma kuna eza kaka bachinois na barwandais nde babandaki koexploite badiama biloko nyonso oyo bipesaka mbongo na Kasai ezokase miba moyen nini miba esala te est-ce que nani ndeko lisanga bonganga yebaki eloko wana azalaki na temps oyebango te mpo ndeko lisanga bonganga azalaki na besoin kaka ya mbongo mpo abala basi ebele azalaki na besoin te Kongo eke liboso wana eza bosolo na oloba mpo soki mutu azwi susi ya mboka mobima lokola Kongo oyo azosalela yango nyonso ozondima te fo oza ndoki mpo babiloko ebele oyo toyebaki te bakomi kodevoile yango biso toyeba ezosala biso mwa esengo moko boye ke tozwi mutu moko azokamba ekolo kaka te me aza na posa ya bacongolais na Kongo yango na yango wana nazoyebisa na bandeko oyo bazosala confusion wana batala baexemple oyo napesi bango na Kikwiti nani Muzitu aza moto ya Kikwiti asala banzela te asala baekole te ata baminda oyo baéclairage public asala yango te kokota facha koti abanda kuna pelisi baéclairage public wana mais Muzitu auta kuna asali yango Kimbuta paza kuna asali yango sikoyo fachi tango osala bongo Kasai eza na lupamba Kasai yana banzela te mituka na Kasai ezalaka te ezalaka bamoto mpi mpona kotambola mpe na bamoto wana kaka ya pamba oyo eleka na facilité wana eza problème e sikoyo moto asali mvula misato akendaka kuna te akipaka yango te soki akei akende kobondela bango na mwa erreur oyo bandeko na biso bapesaki bango projet ya tile jolu bakoki kosalela yango te wana ekoki kosala polémique te bandeko na biso opposition baza mosala makasi bakosala bango bakosunga biso population to Congo oyo kotala balibanais oyo baza na limité awa place ndenge nini bazosalisa bacongolais bandeko na bango misala makasi na mbongo moke ba 50 000 namoni nano opposant moko asi asali yango tata société civile moko asali yango te eza kaka critique ya mosala oyo moto abimisi ide oyo basalaki te wana ibango baye kosala ndeko na nga wana eza bafaux débat eza mpo opposition eza te na Congo lokwa Tshisekedi alobaki soki IDPS ezwi pouvoir en tout cas opposition ekosila yango wana sikoyo nde nakomi komona yango pamba te opposition biso toyebaka ezalaka wana te Tshisekedi le père mpo aloba ezalaki mpasi soki alobi après 6 mois 4 mois oyo tokoma omona baopposant na biso alamuki alobi na Facebook alamuki alobi na radio top coral oloba aire nyonso ozoloba nini ozoloba kaka mpo na seni lokwa toa na république ya seni ozoloba kaka mpo toza na baélection toa na république ya baélection nde mosala oyebi soki tosali baélection yo koponama ndeko ozomona ezozongisa biso nsima tosalaka badeba ya babiloko moko tokoki kolamusa baentreprise ekufa kosala banzela oyo ezangi kopesa bacongolais na biso biloko kolia lelo ata ewumelaki
lelo yo ba mama ba komi ko belela merci Fachi nzamba pambola yo eza déjà eloko munene bazo lela te ke nani okufa lelo mais bazo senga kola bakisela mikolo kaka pona poisson ya kilo na 2000 francs au Kabila tekelaka biso ngo na 7500 8000 francs pour égal eza ya Kabila bitumba nyonso oyo ba poisson oyo subir c'est parce que bango baza na ba stratégie nyonso ba yebi place biloko eutaka bake ko proposer esika oyo to kozo ba piodi bango bakei ko balinga basomba ngo na $10 au moment où déjà te kamanga na $7 pour bazo marchand ba pesa bango bazangisa gouvernement moyeni ne kolesa congolais la moins cher siko nyonso wana lisanga bonga kafuna tanga komona ye loko na posa succès na koyebisa batu ba yebake aza combattant ya PPRD soki a combattant PPRD te na gouvernement ya Kabila kende ko sani po ya zaki na kati opposition abande ko bundisa Kabila akende Kabila kende kite me pona ni ngendo sanga Kabila. Ok, voilà, mon amboka, tout le béla ensemble pour la République. Il y a Moïse Katumbi, comme ça, vraiment bon, tourné dans 26 provinces. Tu es mon amboka France Kalongosi à l'attaque casquette. Il y a ensemble Bazaka Bongo na Moïse Katumbi, Omoni, Olivier Kamita, Omoni Salomon, et puis que Wana Pena Bazaba. Il y a vrai, il y a mon amboka Moïse Katumbi. L'autre qui a étonné, ceux qui Francis Kalumbo aye na kati ya union sacrée na maloba ete na landi ndeko na ngai to pe na landi ekolo na ngande egangi ebengi biso to travailler lelo yo remaniement ye ko sala na février awa lelo soki to moni babilongi moko kaka oyo sala na Kabila et c'est répété est-ce que peuple congolais ko sala content na chef de l'état on a besoin ya babilongi sala na Kabila te on a besoin ya bamitu ya batu ya kocha mutu na place na ye te Francis Kalombo azape mutu moko azana mwa mayele na ye soki atombe ka su chance wana asu conscience au la mboka tata ekola banda oloba nini ata toche bana mo ata bache neti ngabo ina na travailler te soki conscience nanga ezo sala te ke état de droit to mboka na biso il faut ebonga na komi pesa to na mayele o biso tozana ngo ekozala ka mwa pasi yango tozoloba conscience kaka ya batu eyeba ke oza nani ozosalela nani et puis moko ya banani soki congolais bi ke Congo eza ye osala ngonde osala ndenge biso tokanisa te tokomona lokola musala ni facha tosala tokomona ekokabwana na batu nyonso ngana opesa sunda kisa mususu te musika te bandeko na biso to bao bauta kokonza biso bazalaki impliqué na baguerre este to na omona bango mingi bandotelemisa baflat yo yebi baflat bahotel babar bango babiloko batelemisa yango wana tomonaka basalaka baekole te kozwa kaka mwa pouvoir oyo bazwi tomoni Jean-Marc Kabundi yo mpo ozalaki na inauguration wana ya ekole oyo asali mpona apesa yango na gouvernement po ete gouvernement to l'état mula matali na biso aza penza na bitelo te yango moni mwa nkoko so penza ekotaki na makambo etali gratuité pamba te bitelo eza te bakoki koloba bana batanga ofele kasi bakotangela wapi na yango wana soki bato wana oyo basalaka na balisanga bonganga bazalaki na bosenga ya kobala basi ebele te bazalaki na bosenga ya kotonga bandako ebele te po toyebi bango ntango tozoloba boye toyebi balingaka basi mingi yango tokoloba boye balingaka basi mingi balingaka kotonga mingi mais kotonga kaka ya bango mutu moko soki azwi motema malamu aki atali esika bana bakotanga ezosepelisa ete azwi amitié na kati ya bana wana bango ye nde papa ya bana wana ete aza na misolo ebele akosala nini yango tomoni Jean-Marc Kabunda aki atongi ekoko na kisensu lelo bana babandaki kotanga na se ya bamatiti wana bangungi wana bakosoba bango lisusu te mpo bakomi kotanga na esika ya malonga bakokota toilette ya malonga bakotanga mpenza na ndenge ya malonga bato ya bongo tokobetala maboko te tokobeta te ndeko azalaki ministre ya nani ya soki lisangano ozotangela nga wana azalaki ministre asala nini ata na balabala oyo yafandaka so oza déjà ministre okozala na mbongo te kasi okozala mpifo ya kosalisa makambo ebele pamba te bakoyoka yo na mwa lombango mongongo no ekoyoka na makasi ye azalaki na lemba wana keye kotala na commune wana omona oleka te mvula so ebeti oleka te mais lisanga bonganga nde ofanda place wana tomonaki ata mabanga ata camion moko ya mabanga atiaki te ezosenga bavolonté conscience soki oza na bolingo ofacha aza nango te osala makambo oyo esalama te epuis osupporte Congo te osala mbolamu mpona bakongo mpona bakongolais pardon mais baka congolais moko wana lokola aza na bosenga ye azwa place wana akomi kobebisa bato mitema o mpona nini ekolo eloko nini biloko ebele esi esalami kasai nano basala yango kutu te eza nanu na pauvreté eza nanu na pasi eza na banzela te mais tozomona baplace mosusu banzela esalama tozomona bamisala ezosalama na bamboka mosusu
na esika bongo ndeko akokende kosenga bolimbisi te et puis aza mutu moko aza na bosenga bamona eke aza mutu amayele aza na bosenga bamona ete aza mutu na bango aza na bosenga ya kosalisa Congo ndeko mikitisa nyonso yango wana. Merci mon mboka Ange Kachila to comme l'abso déjà ko chiter malembe lelo remaniement eko salama na kotangelo 2 ou 3 personnes ya bato yo bakomola bango za ko loba mamingi penda na ba peuple congolais lelo soki omoni Luzolo Bambi azongi susu tant que ministre omoni lelo mwana mboka Vital Kamerhe azongi lisusu to pe na niveau ya ensemble to pe na primature okoloba nini penda place wana analyse etat que concert etat que analyse Luzolo Bambi azalaka déjà ministre tomonaka mbuma malamu ebetaka okokende wapi buluo abanda kopesa penza bitumbu na esika ezaleli mais tozomona lelo oyo ata na kati ya état de droit bajuge na biso oyo bakosala mosala bazobanga te conscience na bango ezopesa bango ezobangisa bango te ke bango nde bakotombola mboka kasi soki Luzolo Bambi akoti wana napesi ndakisa toyebi katikaka bambuma malamu bilemba malamu aleka pete esala mwa malamu toyoki ete toyoki kaka baterase oyo banda komema mbongo Kabila ntina BG Fibank tomoni batinel Kabila salela badisciple na ye mpona bavisa bacarte visa wana mais ye toyoki ye nanu te mpo soki toyoki ye tokofinga te tokocharge te kasi tokoloba kaka bosolo pamba te nga be nalobaka kaka bosolo nafingaka te po ya Vital Kamerhe po ya Vital Kamerhe soki justice po ye asi awuti deja na esika oyo casier judiciaire epezaka ezaka mpenza mwa kilo wana penza bona éviter wana na ndimi nanu te pamba te sika wana ekopesa penza mwa nungu ekosala bongo soki ekopesa ye ndingisa ya kokende nzela wana aza moto na mayele ti. Ok, voilà, to comme na suka to souhaiter bino ka bave ba meilleur vraiment esengo nde toza lelo na Kinshasa lelo ba Congolais pe bazosepela toza kobunda na mwa mike na oyo toza komona vraiment ndeko na ngai tokaboninga na yo awa nini mpenda koyebisa na bakongomani badiaspora oyo balingaka biso na chaîne Tindika télévision. Na opesa bango ba meilleure vie na bango na koyebisa bango basabone bapartage message oyo bayoki batindela yango mpe bato mosusu po ete mutu nyonso azonga mpenza na esika na ezalaka makambo mosusu soki oyebisi bato so sango moko ya lokuta soki atali ate eloko moko ya lokuta boye omona motema ne bebi isala mopwani kasi soki otindeli eloko boye amoni makambo pamba te biso wana Tindika tobetaka be bosolo ezalaka nango tokosaka te nini te tolinga tosala banalize oyo eza ya solo oyo eza esolo ya lokuta te kasi na bandeko nyonso oyo bakozala na bosenga ya kolandanga nzela ya WhatsApp numero nanga eza plus 243 82 544 56. Ok, voilà, ezaki bongo abino ngai kati ya voka na pesi bino susu bambote bonne année na boss tanga Papi Kelly na Rifin Kisombe na Richard Longa triple école difficile à devenir depuis Paris Modeme Kita Papa Aïcha Ilutete porte à London donc meilleur venayo et meilleur vena libota nanga mobimba mon petit frère chéri Olivier Voka na mboka ya Kalemi na peso ya yo yango wana mon papa ya bino yango wana biyu na sima caméra pe ya yo yango wana Mike Zuladio na régie l'équipe mo Tindika télévision biso na bino tomona soki nzamba zongi. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonston et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit, où il y a première classe, il y a qualité supérieure.